de la commune de Paris à Romainville, 93 230 chez Djonga. Mais par contre, ce dimanche, comme c'est le cas chaque dimanche, Emily Alias, qui annonce déjà les couleurs de son prochain album, il confirme le rendez-vous de ce dimanche chez Djonga au 45 rue de la commune de Paris. Nous sommes à Romainville, 93 230. Bienvenue à tous et bienvenue surtout à Denis Debambongo qui apprécie beaucoup cette musique de Emily Alias de la Coromta. J'ai dit bonjour à Roger Ngandou, bonjour Roger. Bonjour Blanchard Moussaka. Alors Ngandou, je vais bien rendre hommage à son collaborateur Pépito qui nous a quittés. C'est hier qu'il a été conduit en terre. Oui, c'est hier après-midi. Papa Chéri très choqué, mais bon, c'est la loi de la nature, seul Dieu sait. Donc c'est lui qui est maître des circonstances. Voilà, Pépito nous a quittés encore une fois. Papa Chéri présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de Pépito Manda. Donc ce qui a fait même que Papa Chéri ne pourra pas jouer cet après-midi au Shark Club. Dans le cadre des anciens de Maloula, oui, ok, d'accord. Désolé, il est sous le choc, il ne pourra pas. Par contre, au courant de la semaine, le groupe va déjà quitter Kinshasa pour Mbujimayi. On va prester samedi, c'est dans le cadre de l'inauguration d'un hôtel de la place. Et le prochain vol, on va regagner Kinshasa pour continuer avec le reste des programmes. Et du coup, je tiens à saluer son éminence Maître Kazil, l'abondance. Maître Kazil. Très crédible. Ah ouais, il sait respecter les gens, quoi. Okay. Et bon dimanche au feu François Ndouna, à Pointe-Noire. Bon anniversaire à Muriel Moadi, là où se repose le cœur de l'homme. Bon dimanche à Kamika Chama, les pétroliers. Bon dimanche à Molendo Sakombi. Bon dimanche à Christian Mounene Melos. À Albert Mabela, l'homme présent, toujours présent. Merci au full boss Sheila. Bon dimanche à Clèche Douma. Bon séjour à Kinshasa, Martin Massinda, le mondialiste. Idem pour le Loussé, le plus jeune cadre de la République. Ouais, mère mamie. Blanchard Moussaka. Ouais, mère mamie. Ils sont aux États-Unis. Obligé. Je suis même aux États-Unis. Ouais, vraiment, félicitations à boss Nanga Papa Chéri. Alors, Baba Nanga Blanchard Moussaka. Munga sala médecine te. Mais bien, des benda makila munga na sérénité. Na corps médical mo ba mona ngungité. Nyo so batu bazwa ka Moussaka na BCB jo kozwango. Mère mamie. Na dizaine d'années à Papa Chéri. Na bani poto na mutu. Parce que zo ba pays. Zo ba pays to ya nzoto mutu. Parce que États-Unis mututi. Tant au Kingo Canada, la France, la Belgique, la Belgique, donc on a CP déjà avec Papa Chéri, ça dit, on a poto na mutu. Donc la pessimiste na la PDG Ali Maimona, Alma Service, Maître Auguste Moukadi, Maître Camille Dave Jello, le millionnaire Nesha Pindi, Blanchard Kabanga, Gelo Katen de la ville, Page Claire, boss Ricky Kabambi, la pessimiste, le boss frais, la pessimiste, Blanchard Kabanga, la boss sanité. Merci beaucoup. Une année bientôt, depuis la disparition du roi de la rumba, ils sont très nombreux qui regrettent le départ inopiné de Papa Wemba. C'est le cas de Ricky Kabambi, parce que le rendez-vous de Paris du mois de février n'est pas encore prêt, qu'à ça ne tienne. J'ai dit bonjour à Dadi. Dadi Koule, bonjour. Bonjour. Alors, Héritier Watanabe, Naminto Rosolaboué. Merci beaucoup ma mamie. Donc premièrement Mbotenayo, Mbotena Batutu Bazolanda Biso de partout. Donc la minute toujours solo là. Héritier Watanabe Azali vraiment en mission de service au niveau des Bruxelles avec son producteur David Monceau. Donc place Bazalina, Lévi, Chamasunda et puis Rodrigue Kantouf Bazo entouré artiste. D'ailleurs il quitte déjà Bruxelles ce soir. Il va rentrer sur Paris pour qu'il y ait Kangaba bagage naï à Zonga Kinshasa. Donc je suis là pour vous rappeler. Le 16 avril, nous sommes à Simon Plaza, na compte il y a 5 ans à CNL. Nous sommes à Simon Plaza. Et après Simon Plaza, tout bandit sous préparation, il y a Angola. Donc moi, je dois déjà faire une équipe d'avance pour Luanda. Et les artistes et musiciens, Bakolanda Bissou, les 29, na niveau, il y a Angola, les 30, tout ça, na barbecue, na fanatique, surtout, il y a la Team Wata, na niveau, il y a Luanda. Le 1er mai, l'artiste prend son avion pour descendre au niveau des Luanda. En tout cas, Bana Kalimba Doge, Namaya Sika, Boyabino surtout, tout artiste et musicien, Héritier Watanabe. Et le 5 mai
pour la deuxième fois, nous allons à niveau Atlantico. Donc vraiment, nous allons à Atlantico pour la deuxième fois. C'est vraiment une salle prestigieuse pour les Angolais. En tout cas, les fans tout, il y a Angola, les Congolais, les fans d'Angola, Bobongama, Bouya, tous ces pays-là, monsieur les chanteurs, Musée héritier Watanabe La Pulga. Motona Tembe na niveau ya Angola. Vraiment, quant à moi, na sopesa mbote na bato bazolanda biso na niveau ya Toulouse. Hervé Samba, na robo sanate Fabrice Tanzambi, les boss Tendai, il y a Willy Mouchine bazolanda biso, les jeunes milliardaires Armel Nika Niembwe, les cœurs de maman Leslie, Gaylor Katende et Brittany Ozia qui nous suit en scène moment, Nadine Bouté. Merci beaucoup. Ce dimanche, Ricky Kabambi, page claire, et bien souhaite un heureux anniversaire à l'honorable Henriette Ouamou, mais aussi à Madame Sylvie Bongo, journaliste. L'association Femmes de Valeurs basée à Paris se prépare à organiser une grande soirée de gala de charité ici à Kinshasa. Ce sera au mois d'août au Fadenaoz. Les recettes qui seront récoltées au cours de cette soirée vont servir à aider un orphelinat de la place. C'est ce que nous fait savoir Madame Minette, qui est la présidente de Femmes de Valeurs basée à Paris en France et qui organise au mois d'août une grande soirée de gala, une soirée humanitaire en faveur des orphelins. On va parler rapidement de l'artiste TK. Oui. Vous voyez, un ancien de Wenge, de Werason, c'est ça? Oui. Est-ce que Azawapi? Bonjour ma mamie. Bonjour. Merci Nabande Konyo Sobazuita Rolanda Bisso. Nga comme on a adjoint chargé après ces artistes et musiciens TK de Banza ou Abeta na Wenge Musique à Maison Mère. Très bien. Artistes et musiciens Atinga na Koibisa Bande Konyo ya Poto na Bande ya Congo album na Bango Connexion. Il y a 7 titres na générique. 2017 au bas on a marché. Mais sœur mamie, ils ont un moment que les canabas chaîne la télévision ma baignant la force du destin. La scène n'a pas tenu soit bazo déranger artiste pas retourner album comme ma mkonini ba se connecter quand nzembo les kakakana. La chaîne à télévision. D'abord, ça n'était coupé sa numéro à téléphone, Batien Sobakoy Kobenga, 089 94 11 592. 089 94 11 592. Merci beaucoup, cher ami. On revient à cette soirée qui a été organisée à Paris par le jeune producteur Cédric Aloïs Samboussa. C'était au mois de février, une grande soirée qui a regroupé beaucoup d'artistes et musiciens. J'ai parlé de Popolipo, d'Elvis Del Sacero, Deo Brondo, de Souza Santo, Juna Janana, mais également Elba Kuluma, l'homme à la voix du velours. Eh bien, Cédric Aloïs Samboussa a réussi cet exploit au mois de février dont nous vous proposons une partie. Pour régaler, c'est pour faire plaisir également à Papi Ngantou, le nouveau patron. Tozo zanga musique ezo zalate, bato ofanda mingi, soko ofandi na ndako yoka, moninga kotaki hôpital, moninga ki asala ki boye, ba AVC parce que musique ezali soute awa. Na yongo to pesi merci mingi na leki na biso. Cédric, s'il vous plaît, Cédric. Soki to kutani lelo wa. Bona mwana oyo, oyo asangisi ba papa oyo awa. Oyo asangisi biso, asangisi bino. Nati yo kangeli naelo ki, lelo poso wima ekoki. Na ya wana kolia teo, susina motema na likapo. Biebisa na nini na sala. Moko akuvati kangai nayo, kambondi ulingiyo bosana. Malobola kaka koko na simeta, maloba elelisa kabato. Tinangara tipetral, oloba kiyoko boya naiteo, atapasi ya moya liwa. Biebisa na nini na sala. De mon cœur c'est toi ma vie, ma décence soit ton akokufa. Libala weyo ya sur mes yeux. Kamona tituna kamata no masuswe Maema mupana na mitema ya batoma Ngoma zali kobebisa moki Soki fekanga na motema Eko lukanga ina batatoteo Lukanga ina basouvenir Kokutanga pembeni ya motema na yo Na wanina zali konsela na tie Tamba eko tana ye Utwe bako pesanga raison Kotele ya tango ye Mituna ya notena mokili na koluka sena libre Nakoka kate kilikada ti Lobisa moningane
kaka bango wana bakoseka biso mosika touti na maniema tokoma na kinshasa lelo yo boya ngai soki balesi okisi na kosala tupo yo sanza bongo nanu miso nsima makombo na nga pembeni elili na yo na losambo nazali kolela dati yeye mongo ya motema na ngai bozangi nde maloba e balingi bafutisanga nde niongo te diki nsala niongo nga na defato liboso akokabata décision e kanisa moke gene evunda nanga mokoye yanga mokoye ngai baba foli nanga damu omeminga motema nyonso keina mwango natikali lokola ebole nakomi solo ndenge eyoyoyoyo kutu makila manzoto manga makauki mama fitira na welini ongo kolata ya mpamba olataki robe ya mpamba olataki otambola pamba otamboli ememisinga ngambo na motema nanga prefera idanga wayo mabanzo simbanga anga naleli oto imigre ke namonaka moto oyo nazaki akei agaze akodinose ya nyokolongo nanko anga nabaye lelo malili yomokomawa ukado flore na ngai azalaka na ye kutu awa te ukado flore na nga nakozela se ya ye maloba ovu po absence na ye epa na nga ekomanda kwa likombe ovu afira iki top modele mama na nini Kakola 500 Simbaye Kakola 500 je n'en pas le bon niveau tu vas la paix 500 joie 200 Oboy 500 allez 300 Oboy 500 le panier content le panier content Kadi mama bana kabinga ikadora bambana Salina nuna marina soto yelenge oyo foto ya bandate foto ya komelesa atekeli biso na bandenge moko bapandie komelesa ye koaluka na ye sembongo ngai na banda lelo nasiliki banda banga lolendo na ngai te oyiba obo
Sanda Baninga Babina Boniko kata motema na beto l'hôpital ayebisaka nga boye mwana soki kokeleleleki na la vie bakoya kobenga yo maboko makakue mwana soki verite eleki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita soki mobali alembi kosalela yo zuwa ye wana ekomi kaka libala ya provisoire mwasi ya bondumba asimbaka makwela teo suka ya likambo se babwakisa ye nyongo ya mpongi suka se ofuta mwasi abongaki se na ndako ya misisien o mama o minalewa ye Kinshasa basili solo ya konsolola kombo ya nembozo esili oh mama nakenanga na lineti ye oh mama moi je mouri kado epa ya koko kombo na ngai esili kosila nembote nekitepe oh mama oh mama nakepa ya bolie ya bolie motema ya sheri atika mobaya ngai tete atikali ya pesa ya bwakate Chaque dimanche, eh bien, tous ces anciens de quartier latin, plutôt chaque vendredi, tous ces anciens de quartier latin, on les retrouve chez Djonga. Nous sommes à Paris, à Romainville, au 45 rue. On dit bonjour. Ouais, bonjour, maman. Alors, au spectacle Moko le Kana plateau à Caribou-Lelo. Ouais. On a remercié Bandeko, Zalaki Nayo, na tango Kilaki Papa, le colonel Joseph Akelimbi, c'est bien ça? Ouais, vraiment. Et mbala mingi nayoka batu bakufela mbala misusu ya batu misusu pe bakufela okenda pete namona na bando mona ngaza na normal mutu soka kufi ake panzambe sili nango tant na yoko kufela na yoko comprendre importance ya kwa assistaka bato na matanga tant na kufeli en tout cas ceux qui na legi penza alelo ezali pona ko remercier batutu oyo assistaki biso famille na matanga et surtout na ndenge oyo nanga nazaka na monde ya musique la plupart ya bandeko nanga oyo tozaka na bango na monde ya musique bayaya bacamarade bapeti et oyo namonaki bango mpenza basistaki ngai misukutu nayebaka te soki un jour tokutanaka na vie esali keye na matanga namoni bango namonaki déjà président na ngai ancien président na ngai Weranson abengaki mpona kokonsole ngai Nagi paya mais azali na moi contre-temps moi concert atindaki papi kakol na mona papi kakol plaisir na ngeza na mona penza famille wenge muzika mobimba na ba oba longwa na mona ki déplique na mona ki lobeso zalaki na mona ki miel azalaki na mona ki café room azalaki donc famille penza donc
Ouais, famille, maison mère, mobimba pende zalaki. À part ça, na mona kipe, na zoa kipe coup de fil, ya président ba massa na ngai junior Mutuka Nunda Fali Poupa, na zoa kipe coup de fil na ye. Ba mission n'est presque tout, groupe n'est presque tout. Bazaki na biso na matanga na mona kipe fiston sai na mona pesa mo bato belé. Yango na l'équipe nza a lelo pona ko remercier les abatutu ou basista qui biso na matanga en tout cas et longola qui passe moko bo oyo ngana za personnellement ya kobungisa papa na ngai surtout na moment oyo yo yebi biso ba musicien makambo makanisela ka biso et chance tangeza lika ke papa ye moko abandaki ko tika déjà maloba pona liwa na ye ayeba déjà liwa na ye a souffrant na maladie moko depuis je crois 30 ans ya motema et puis au sala ke Ami Poneli Ami Poneli akufa kana tang au mona na ye azomata makasi peut-être pour comme na italaka papa sali ba effort mingi na vie a comité na niveau comme colonel full donc aza mutu mo oyo liwane pe ko kai ko leka inapercité donc alingaki kombo na ye bana donc pour na ngai d'autre part na moni coïncidence ya liwana ye na coïncidence ya succès na ngai eza plan na ye parce que déjà boye nzamba sala plus minka o ezali volonté na biso ya momoni naza penza na plaisir à trop ya ko mona bato nyonso basistaki biso na poto biso baza na poto lokola ba ser na nga la dinsona mwana mère na biso Philo Bambi Riki Kabambi patikaki biso te page claire azaki na biso maître Guy Mafuta Kabongo azaki na biso Bambi la Mauritanienne azaka na France toujours azaki na biso Tête Tendai Maboko Bank azaki penza pe na biso apôtre miracle vraiment donc ba présence na bino na ndenga musike sala ki biso penza bien Oscar Lebo Fantasme Magali Bokungu donc azaki pe na biso donc voilà pour moi mke juste un extrait ya bandeko ya otangi ya wenge ubai kulila nayo iwa ya papa colonel Joseph Akelembi musicien et on biso to matière n'est-ce pas miel dessus Hélène Kalema Maman Bianca Kitoko Robino Mondego où es-tu en direct de Barigo Alors, Robin, aux artistes, qui en tant qu'artiste, ils ont un contrat. Pour signer qui rendez-vous au PC na public. Tu as confirmé en gros, ils ont des non nazaki penza na ba contrat na mo ba rendez-vous belé na pesa na public vraiment na remercier pe bato bayaki kosollicite nga mpona beta oyo deya na signaki tozwaki déjà mbongo basaki deya mpe bapiblicité na bango quand même ke nazali na matanga fo nafuta sikoyo mpenza baniongo wana na accord mpe autorisation ya famille e na maloba oyo mpe mowe atikaki alobaki soki lelo aza te nga mpenza na beta miziki na nga calmement sans problème donc yango moni tout à l'heure tokobeta awa tokobeta na cité Mama Mobutu na espace Airways donc baprogramme na biso toza nango yango wana tokobeta na cité Mama Mobutu na espace Airways toza bongo dimanche le 16 avril na
Ngaliema na quartier Delvaux na espace au Trace Africa chez Club Ndombasi tobetana ba 20h samedi le 22 avril tozabongo na Hôtel Bianca na mois ya juin tokokende bongo tourner na Angola na compte ya sénateur Paulo Tudi le tobetana Atlantique na mois de juin. Donc je crois programme na toza yango na président Félix Oazé Kwape a komela kingai pona ko encourager na toujours na la forte Bill Clinton pe a komela kingai puis voilà. PDG Nabiso Ali Maïmona François Nduna na Pointe-Noire. Merci. Donc toujours merci beaucoup Robin Omundibou pour d'être déplacé personnellement en fait de présenter des remerciements à Bandegonio Sobasonga qui merci et on dit également merci à vous tous qui nous avez suivis à travers